Maintenant, quand on dit que on a la monité, tout ce que nous avons na mais 6000 kawa na nga 10000 na ngate so ko kinongo kozala na ko ko tsaba kate po na yebite imbo kana biso eza vraiment pasi eza pasi na mawa komona ki soto zimbo mboka mukie mboka mukie ndesi bene to ka ba ka dio monde ba futa te biso ko tulelo facture ya mayela ki biso na ndaku na courant. Donc baba qui deux mois to futa te mende koni biso RDC oyo to yoka ki tozana diamant ponga vraiment tilo na ndima diamant RDC te ki o diamant colbat o colton ni na ndima ngoti te ya onde ka ekoti sa mbongo mingi mutu akufi baye ko so batanini oyo ya corona baye ko so mbebe kutu famille wana siliki donc baba osoma na famille te mbebe osoma na hôpital congolais aza péré mais abangaka kulubalika Mopandi sango mama era mona kelo kabongo mama ta journaliste non elo nezanga ki azwa téléphone ne fiske a filmer telo ko ça ke ba kino batika sako mali ba lingi komi mona mingi tu vois omoni ba blom sur zo mi mona ki oza grand ozo ko ka respecter moninga te soit exemple a utimboka ya moni lelo zo ko moni na politique moni mutamboka non ba ozo ka bande ko na bon mais so ba zo bande parce que bande ko batanga bande comme yo ozaki notre boy te que tanga na motangi ndenge moko pena bangoti donc ta pas cause à peine moi raison na pono so donc bato ba utaka ngana même no musika te no même no na Maroc Maroc nde zawana e ba bakisaki ba bengaki ba na l'église catholique ba islam ba pesaki ba biloko bandimi bovana na ndako yo même na Egypte yo yebisinga ike na va boni bondo yebisinga ke na vana na ndako libumlange zanzala. Bonjour bandeko balandi Congo Suisse Télévision. Tozana esengo ya ko retrouver bino lisusu na mukolo lelo après actualité ebele et dominé semaine o euti koleka. Tozana esengo ya koya epana bino pona kosala analyse ya actualité nyonso. Tozaki vraiment na flux ya ba information donc il faut vraiment analyse na bandeko o bazana domaine ya média pour to comprendre to garder en somme nini tokoki o comprendre na actualité nyonso eleki na semaine o euti koleka. Alors les lots tozali na bandeko mibale bazali ko sala na monde ya média tozana ndeko Gelor Ngatsele wazali mupanzi nanga azali réalisateur monteur afandi na mboka libanda pe azali siko na Congo na banzi elongo na ye to ko analyser situation o ezali na kati ya mboka na biso Congo République démocratique. Bonjour. Bonjour papa journaliste. Santé pepele. Ti santé kitoko na ngolo nzambi. Kitoko. Mupanzi nanga mususu oyo nazali na madame Rutiana Larazia yepe azali muto azosala na domaine ya média mais yaza mingi na administration ya chaîne télévision na biso Congo Suisse Télévision. Bonjour. Bonjour papa. Santé pepele. Santé za très kitoko na nzambi. D'accord, merci. Donc sans plus tarder de comprendre que la semaine au Utoleka et celle qui dominait l'actualité sur le procès 100 jours au verdict nango et tombaki déjà. L'actualité était également dominée par le coronavirus. Autre chose encore, nous avions eu la résurgence de l'épidémie à Ebola dans la province d'Équateur. Na bandi torolobape eloko moko mukie à propos de ça. Donc, en somme, tozo faire comprendre à bino nini bokoki ko kanga na actualité nyon se dominer semaine o eutoleka. Na robanda na ndeko Gelor Ngatsele. Coronavirus, lelo tozo kende ba 6000 cas na Kinshasa. Mais si lelo batu bazon dimaka kate coronavirus ezali. Eza problème ya mentalité, to eza vraiment force ya gouvernement. Bon, eza problème mentalité ndeko journaliste po tomoni ba miso a olobaki ba mona nkote mutu akufi na maladie wana ti. Ba miso a olobaki te ba mona wata onde kuna biso moko abela ngo nanu ba mona ti. Mais ndesi ngai vraiment lokuta mabete mupandi sango na moni 2 personnes oyo bazaki na maladie wana coronavirus pe na moni mutu moko famille moko bakufelaki ndeko na bango azaki na coronavirus eza vraiment likambo ya solo mais baka bazo exagérer. Bon par rapport à baka oyebi mboka na biso ndeza mboka na biso information ya bien ezaka penza te mutu muso oyoka ke babaki 10 personnes yena ndenge na epo acha lisolo elengi akobimisa 15 personnes, 20 personnes. Mais maladie ça. Pour na bakande, wana vraiment côté wana vraiment bazole qui ça vraiment donc nande mo saranati. D'accord. Tozonga nano na maman Rutiana.
coronavirus balobi ezali tozokende ba 6000 cas mais dans un monde bato relâchement na ba geste barrière bato bazolata lisusu masque te maramba kosukola maboko ebele esili ezali likambo nini vraiment nayebi te so nalobani mpona yango corona nde balobi ke corona ezali toboyi te nde balobi ke ezali nango nde bazoloba ngai vraiment nazondima te ke ezali parce que namoni ata motu moko takofinako ou soit motu abela corona namoni ataka moko te c'est un peu difficile pour moi d'accepter parce que tomona na bapoto ngoto ndezalaka tokaki ngani boya kufi na bapoto tokokina soko ndima kwa eza na bafamile biso babenga e corona ezali po a tozomona kingani boya ya tante na nga peut-être akufi ba mambe bele mais awa ngana yoki motu moko te to boy te babiso ki plus de 6000 cas wana balobi ke tozokende tokeso na 6000 cas nde balobi toyeba ata motu moko te papa ata kutango na malaria pe toyeba mais tomoni ba ministre na TV ba témoigner que babelaki corona babiki batu bandeko bakufi na présidence et bref ezani maloba na bango nde tokondima ke bakufi na corona après c'est dans tokotala dernièrement batokolakisa place on bazotraiter so batu na corona na moni bakoki pas même 100 bazokabola bango ba place ou comment parce que nga na moni bakoki pas même 100 bata corona bazo déclarer biloko ba to boy te ke to kobela ndenge moko te mutu mutaza na ndenge na yabelelaka mais tozo mona na libanda bato bazo la comme to so za corona fa pe mana song ba makambe bele oya biso mta corona zo lela biloko na nzala zo kanga ba chapeau le kwa biloko lokwa mutu nde ko tala mutu lokwa yende muta malade ti donc c'est un peu difficile pour moi d'accepter na koki kondima onga dans le ndime loko nga nazo mona ona zo mona te na ndima te. Voilà, ndeko gelonga tele na ebité so ozo partager avis à maman Ritiana parce que na domaine ya média eza quand même interdit ko filmer muto azobela to muto yo aza ya kokufa sans consentement ya famille na yeto ya yemoko. Oui, maman Ritiana d'autre part a raison. Ba konzi yambo kana biso vraiment côté wana basali moi erreur mukie. Maladi eza na mboka soki oyende si ngala vani na yolo bakaboli ba quartier ba commune yolo eza na commune na Kalamu. Oui, ndesi yolo biso na Kalamu wana ba tindi biso na centre ya Saint-Joseph. OK. So na Saint-Joseph wana okoti komona batu o bazana maladie ya coronavirus. Plus de 300 cas. Plus de 300 cas. Mais komona batu o bazana maladie wana prévenir ba konzina biso normalement fallait ba tika liberté ya presse et ça la musala nango. Qui tokota tozo ba image pour la tibandeko bazana mandako. Bon normalement des si oza boui na ebité mon pandisango ceux qui oza maladie okindi na yo ka koloba ki tenga za maladie otika musala na yo ola na mbete hôpital je suis pas sûr que okosa yo lokwa mais na moni yozo apuye mingi ke corona ezali contrairement na maman Ritiana mais par rapport na ndenge yozo moni la makambu ndenge to fandi tozo banga te na moni to lati ba masque te un mètre vraiment ekokite te mais to respecter moi limite c'est un mètre ezaka ki basoyi na biso ezwa yo te neti oloba boye ekokozwa yo te maladi eza ngai mpe liboso naza ondima te bao bayebi naza na chaîne moko naleka iso na kotanga komba chaîne yango oui na Congo News eza na émission moko tosalaki par rapport à coronavirus biso moko mpe tondimaki te mais nakei na Saint-Joseph na laxi carte nanga presse bapesanga condition moko pas de kofilme nakoti nasoli na bandeko na moni bandeko musu bazana bombo ko opema ba respirer na bombone ndesi ndeko nanga abiki mutadi ya corona jamais ko kanga ki biloko olia soki balobi bien soki malade koti makasi nde ekosenga mutu a respirer na bombone mais so le mutu ke débit maladie 2 ou 3 jours mutabandi maladie wana akuba ko tena bombone te wana bakozwa bakopesi ba traitement o bomona na TV gouvernement na biso normalement faut aider bi population batika ba jeunesse basa musala ba kotana ba centre ba filmer ba laxi bandeko so ba laxi bandeko batika bandako ba lati ba masque ba respecter vraiment ba 1 mètre ba respecter le principe nyos. Merci beaucoup pour nous rappeler bandeko bazolanda biso na nzela ya YouTube ezali que coronavirus eza mortel oui mais eza fatalité te ceux qui comprendre que ozo présenter ba signe ya coronavirus o se présenter na centre de santé bakoki kozela yo solution avant que ekoma grave parce que batonio so babeli corona basuki na respirateur artificiel te. Maman Ritiana tomoni na Congo awa bazali ko ebisa biso tozokene na 6000 cas oyo yozo mona vraiment clarté mais to pays to kanga na bango kaka na se awa Angola tina ngonga lelo bakomi ata na 500 cas te
mais biso toleki 500 ba 1000 tozokende ba 6000 soki vraiment toza na ba 6000 eza problème nini na l'état na biso problème na koloba peut-être ngolo eza baza honnête biso awa ba 6000 kana ba oloba to boite mais papa ba mona rapide batenge biso kasa vubu soki 100 combien de cas wana kala mkutu balobi kate na ebite soki ndeko gelor akene na Saint Joseph amone ba maladie ya komini parce que na bakao batangi kalamu batangi te wana kuta soulager mo biso panga na mona kalamu mais ba 6000 cas wana mais kalamu pe azali na liste azana ba 300 et quelques soki nga natala ki nete so tele batali na TV na édition Kolanda to lakisa bani peut-être obino botala ki ndinga natala ki par commune mbaloba ni makambu ya okoloba ya 6e soki 6000 cas wana nga no ndima ngoti toyoka ba témoignage ya bato ebele ke bazoproposer bango bambongo noti moto ozobaki atiki mosala na ye ndimikoki kofana na l'hôpital wana na kati na mama maloba moke mama ere baye kopropose o mbongo bepreuve eza te oyebi est-ce que oyebi ke congolais alobaka kaka azalaka na bepreuve tangible te. Mais en parlant de cela, nazwa bino un peu maloba ezali que ministre ya santé yokaki mpe maloba wana sango wana ekomaki na matoi na ye puisque ndeko moko na kati ya mboka na biso aza na chaîne ya monene aza mpe homme d'État alekisaki yango na chaîne na ye d'où ministre ya santé alobaki que soki bamoni mutu wana réellement basalaki makambo wana balakisa ye mpe badefere bango na maboko ya justice na banza ke likambo wana vraiment tozoleve basoupçon eza na kati ya likambo wana mais yo lobi ozomona te mais chaque jour tozomona ministère ya santé azopesa biso ba bulletin quotidien ezomata mais nako rejoindre yo parce que eloko moko ezosala biso flou INRB akomi kopesa biso 150 cas lelo lobi 100 cas lobi wana 120 cas alors que INRB aza na capacité te ya ko prélever ba échantillon 100 na mukolo moko bazosala ngo na machine kasi on le bien on moni tozokoka vraiment kondima likama malade ngoti dernièrement na otokota na chaîne mo beno tanga komboti na otokotala balakisi mutu akufi na accident bango baye kosombe bembe balobaki mutu wana akufi na corona ta yo moko papa nga avant na ndoko tena na mamba corona bite malade banda akabe na poto pe bandeka na mutu moko deux bakome bele wana biso to mais tant to moni ke bakomi kosomba to moni to komi koyoka parce que on a balekisi même na journal total yango pas kosomba ba malade wana na yoka ki mais oya kotala kosomba bibembe na yoka ki en plus ngamoko na moni na kinani on a crame ya yolo médical mutu akufi baye kosomba tanini oyo ya corona baye kosomba bembe kutu famille wana siliki donc ba kosomba na famille te ba kosomba na hôpital ce que tu peux la place na ngai na ebité pour na kondima c'est un peu difficile pour na ndima na ko kondima likambo boyetonga na monité tozo ka lobi corona na me ba 6000 ka wana nga na ndimi na ngate soko kinongo kozala na ko ikotsa bakate po na yebite e ba 6000 kana c'est faux na ndimite bon pour na relancer question na yo na bakisa élément moko ezali que crise ya corona eza géré na ba dimension ebele toza na INRB oyo azosala ba examen azo prélever ya République Mobimba toza na ministère ya santé oyo azo coordonner en plus toza na ba hôpitaux ba docteur vraiment on est baza au chevet ya ba malade ba onde ba yebi nani azobela to nani azobela te soki responsabilité faut to pesa na mutu moko par rapport ya corruption ya kosomba bibembe ikokoza na niveau nini na ba catégorie wana totangi ministre de santé INRB to ba médecin ya ba hôpitaux na kolo ba peut-être aux ministre de santé nyonso bandi na likolo tiende likolo ma wana nyonso. Donc le ministre de la santé a contact na ba malade tout le temps te azo soka ka ba rapport. Aucune idée. Ce que za ndeti likambo eza na Congo. Makambo nyonso pe banda aboneti makambo ya toke musikate makambo ya confirmer nde balobaki. Fati mutu ayebi ke président na biso ya république. Ayebi ke ba bande tozo prolonger ba jour boy. Ya yebi ce qui a tiré le ba moko bi ke confinement e kata malelo e o kata ndenge moko na corona. Le soki alobi ke makambo bibembe wana eza ya faux, il faut se justifier, il faut payer ton dimake yete mutaza ni on a base ya likambo wana. Docteur azane ka docteur ko sa jamais likambo wana mutu lobi na tongo balma bali mamboso mais c'est que hors de route ki likolo ya nzimi. Ndeko Gelor par rapport à la question oyo toche ba dimension oyo bazo gérer les crises ya corona. Yo ko mona responsabilité ko to ko pesa mona nani soki vraiment bazali ko somba bibembe. Mon pandisa mo Jérémy. Mais il na biki isa passe pe mo apona congolais. Likambo na ngala biso camarade na Gaspard na Maroc ayebi. Exemple moi muke ya simple.
baboma congolais moko na Maroc na arabe toyokani ba congolais nyonso po na daki président ya colonie ya ba congolais nyonso na Maroc plutôt toyokani to bon to défilé po na ndeko na biso to revendiquer to bimana baba to ketina ambassade to za poste mo na clair na problème wana ba yebisa réponse ba congolais bazongisa nini ngala tiki famille na ngai makambo etali ngai te OK mais elle biso na ba Camerounais na ba communauté mususu ba noir to bimi na balabala il est kitili kambo zo en plaire na suka filmer ba komi koloba na mupanzi zo na ndako likambo zo en plaire ambassadeur aye ko ba komi ba kolanda dossier to yo kona sima ba congolais musuki ote umoni likambo wana ngala zo banga na ngai mutente donc na mutako mo interpréter na ndenge na ye congolais aza péré mais abangaka koloba likambo mopanzi sango mama era monaka loka bongo mama za journaliste non elo nezangaki azwa téléphone ne fils a filmé ministre zo senga même image mukie soko filmer mukie bakangi appareil na yo soko belimbela balobisa ngo bakopanza bako telemela likambo wana bon poto kanga chapitre oyo to fungola chapitre mususu eza que après l'événement wana puisque ba filma ki ebembe ba filmer be bandeko ba témoigner mais bandeko ya soin ya santé banzimité bango ba lobby l'air ndeko wana papa wana akufaki ba résultat na ye obima après que maladie o bango bando soigner le avant kufa ezalaki yango te azalaki pe na corona d'où basenga kinzoto na ye po ba memaye bakunda ye etant que mutu ya corona mais batande ko ya famille balobi non ndeko na bango akufaki na malade mususu to fungola chapitre mususu to kosala pe lien na corona kaka ezali que lobby dimanche porte-parole ya président de la République alekaki na chaîne nationale pour na kosala communiqué ya prorogation ya état d'urgence oyo esali que bakangi ba hôpitaux église bakangi ba terrasse ba endroit nyonso oyo ekoki ko réunir plus de 20 personnes bakangi yango ba école bana bazo préparer ba examen et tout ça ba finaliste ezo poser ba difficulté belé malgré que EPST abimisi pe calendrier pour na bato bandeko o bazana ba finaliste ya humanité basala ba examen na bango na mois ya juillet. Bon, avis na bino ezanini pour la prorogation état d'urgence 15 jours lisusu, est-ce que vraiment ezaki nécessaire? Vraiment nakolo besoin nécessaire pour na bango bato ba mona maladie. Pour na ngai mona maladie te vraiment ba congolais ba souffrir. Ba classe ya bana côté ka ba maman. Mais maman Risiana oyebi ke comment la situation ezalaka mingi par rapport ya ba responsabilité aux anango. Ceux qui lelo batikeli o bana na ndaku okengela bango oyebi ke nyonso ya mabe comme la bana ezana charge na yo orozwa ba mesure ndenge mususu ke soki yo za mwana na kati ndaku ou bien muto azokengela bana. Oui, on a raison. Il y a un lobby. Bango di bato bazomona pa bato bazomona malade. Comme les nyonso bazomona malade on a dit. Naza na kati wana. Malade ezali to esate ebiti. Mais par rapport on est bazo prolonger confinement ils en a bel bazo souffrir to na ka ya moto leti azana terrasse na. Ana mbongo oyo afutaka na fin du mois. Attendez balobé ke ba futa te na temps ya confinement. Donc presque 4 mois déjà baba réseau ça. Oui, mais na na ka baba ka 2 mois de ba futa te biso ko tulelo facture ya mayela ki biso na ndaku na courant. Donc baba ki 2 mois to futa te mende koni na niveau ya ensemble pona bande ko bazolanda biso na niveau ya ensemble ba député ba senga ki baba ki salisusu 2 mois lisusu ya maina courant ofele parce que l'état d'urgence peut ba proroger. Mais wana faut pas solana batu na bon parce que biso le tozu facture ya maina courant. En plus eye ebele makasi ndenge ya kaliboso. Baboyi même to solana ma batiki facture ba bito futa so bito futu te ba ya kata so courant na mai. Bloc mo bongo sko baba konzi ba koki ko loba ba lobi na bango. Mais ça na batu mususu bazo respecter te deti bata sinel ba respecter le hotel biso le tozu facture courant ta yo mo papa. Tozo sala te tanti na biso na terrasse na ye terrasse ndé sala ke wana afuta courant donc il y a zote ka lisusu te na terrasse wana afuta courant ndenge ni parce que zo kotsa ata elo côté et vraiment tosi confinement na zote ka bar te na kuna ndeni ma te ka masanga te ola ndenga kuzo na ndenga fansa non non na bien salonte parce que yemo na zaboye abanga no basoda makasa banga okota kasho parce que na nyos tu wana pendant tozo ke ne soki 4 mois
Si je ne me trompe pas, 4 mois, tout le monde est activité, est koufi. Nous sommes continuer quand nous prolonger le bloc de boîte qui est malade des alliés, mais tous autres qui une crise économique. Mais pour na bandeko oyo bazozo a décision, tous du parlement, on a président de la République parce que bazo salango na consentement na bango nyonso. Il faut président à mon assemblée, ba yokani et puis ba proroger état d'urgence. Pour na bango bazozo a décision. Et ça que ceux qui bazu décision mabe, population mabe comme lié, to repé sa bango faute. Ceux qui peut bazu décision bien, ezana bandeko bandima kabatu, barondima bango. Mais micha siko na place na bango ou bien ndenge zo monela analyse wana. Bazozo ba décision mabe to ya malamu ya ko bakisa ka état d'urgence. Bazozo na bango ba décision mabe, bazozo ba décision malamu. Mais tant qu'on a la décision, papa tant qu'on a la décision, tu as la rappel deux places. Tu as les côtés, tu as les côtés. Mingi bazu décision batali pour na mama corona mais mingi batali te que souffrance abatu mais sous na peu cet exemple peut-être na France au kaka ba ka za plus c'est que te belé koleka na ba Congo France ezongi les misala pourquoi ba moni ndenge mboka na bango zo ki ne so bazo continuer na ba confinement mboka zo ki na kokufa na ebite na lobite ke balanda France mais bazwa ba fanda ba meka pe ko solo la pona ba confinement ba biloko ebele ezo kufa. D'accord, merci beaucoup. Tous on va mon pandio dans les Kogelo. État d'urgence va bakisi 15 jours. Les loyo, population azo perdre mingi. Bandeko ba opérateur économique basali 4 mois bazo travailler. Est-ce que ezala ki na manière moko bakoka ki kosala oyo ngake sunga batu na ko projet état d'urgence oyo. L'état il fallait abakisa nini? Oui, ndeko Jérémy, oyimbo kana biso ezalema pasi ils a pas sinamawa komona ki soto zimbo mboka mukie mboka mukie ndesi bene bateka ka eloko te bazana ni diamant ni pétrole na bango donc ils a mukie so ba travailler mbongo ba obimisa ils est belé par rapport au ba retirer et bazo pesa na ba famille moi quelque chose. Moi ça comme baloso ya kulia. Pourquoi bonité na mboka na biso RDC oyo toyoka kaki tozana diamant. Ponga vraiment tilo na ndima diamant RDC te. Ke o diamant colbat o colton ni na ndima ngoti. Te yaonde ka ekoti sa mbongo mingi. Papa nga na ndima ngoti. Siko l'état kokaki ko sala l'état va se sentir bien na confinement état d'urgence. Erazo bakisa. To ki exemple nga na même no musika te no même no na Maroc. Maroc nde zawana ba bakisa ki. Ba benga ki ba na l'église. L'église catholique ba islam ba pesa ki ba biloko bandimi bovana na ndako. Yo même na Egypte yo bisinga ike na va boni bondo bisinga ki na vana na ndako. Libumlange zanzala. Congolais a vivre na taux du jour. Sur la tekinde aller. Donc pour nous à la claire pour na bandeko bazola. Pour nous à la claire exact il fallait gouvernement normalement akitsa akitsi biloko atiali biso cantine publique to benga na libanda bana libanda ba yebi cantine publique. Place Olia. Boutique moko boya l'état oyo aoteka biloko na prix assez et faciliter population assez. Le longa na to kozwa to leki mo lipa. Et bongo mutu aza kuna ndeko azobima te chayer na gambila o ateka ilamba. D'accord. Merci beaucoup. Namoni to koki vraiment ko kanga chapitre wana. Chapitre mususu tozanango eza problème ya justice. Kaka na weekend oyo ndeko Obamina ko ozaki président ya Assemblée nationale na biso ya kala akeko déposer motion na assemblée pour na réforme ya justice ya mboka na biso ba critères ya ba magistrat ba responsabilité na bango ba habilité na bango ba magistrat na ba haut gradé ya justice ya mboka na biso tomoni problème ekomi kokota na justice ya mboka ndeko na biso Fachi Ouazali président de la République aye na état de droit alingi affaire asseoir état de droit na Congo mais si sikoyo bandeko congolais oyo tozomona na quotidien bazomona état de droit te kuluna ezo continuer ko régner na kati ya Congo si sikoyo solution ezo mité pona kuluna justice akoki ko sala nini vraiment papa eza pas si pe mawa est-ce que il faut pardon na bakisa question il faut ko bakisa ba peine pona bakuluna parce que bakuluna kaka o bakota ka bazobima bako condamner 10 ans na miso abato mais arosala 3 mois abimi lisusu eza likamuni papa est-ce que biso awa na Congo to lekaki ba algérien na kuluna to leki bango te
Problème ezaki soda oyo akangi mwana kuluna wana. Soko la nele azwaka tanto $100, $100 wana. Na to libanda lelo eza $100 etekala 195 000. Na to ya banki ongoka na mso 120 000. 130 000. Donc eloko ezobebi sa justice eza corruption. Wana yo ozwaka $100. Mais okangi mwana kuluna mama na ye to ya na ye ayapesi $500. Osani otali boyo na ndako tika libana nzala ifufuta ndako abaki. Osani otiki mwana kuluna. Mais ce qui justice est vraiment honnête que soda un salaire normal. Mais papa, même bana kuluna wana. Aosa kuluna po eloko osali ezate non. Ndesi ndeko nga junior avandi wana azo filmer émission. Na suka filmer na suka sanza akozwa mwa lifuta na ye. Et akozonga ndako aza fatigué. Yebisanga akozwa na tanini atelema na coin asimba lichiti bakanga mutabe ta mutudi dola. Donc ce qui te comprendre bien eloko ezobebi sa justice na mboka na biso Congo eza social ya population. Social la population nem tebuma justice ya mboka na biso. Mama Rutiana yo ofandi na yolo to mona phénomène kuluna ezo régner vraiment mingi. Mais bana kuluna wana ezaka ka ba oyo bakanga ka bazonga ka leka kubima akomi susu gang na ye mulai justice akoki ko sala nini na ndenge bazo sala réforme na parlement. Bon ezana no ba procédure eza en cours. Justice akoki ko bakisa nini po kuluna esila na mboka na biso. Po na ngai justice alukela bango façon susu ya ndenge opinion bango. Parce que opinion bango na ba façon nyonso tout mais aussi ma karaté mingi bana kuna yole comment na batamo boye bana kuna bazala susu. Mais mikolo bazongi eyaka ba oba utaki ba prison wana. Mametanga yolote tout tik na zo ba place ngana ofana ndinga na omuna. Ngai depuis na bota mana kuna telemisanga na nzela ti. Parce que na yebite son atambola ba place ma beto comment na yebite mana kuna telemisanga te mais na mona déjà plusieurs fois yolonde zo bunda kuluna. Voilà. Bayokela batuma wati. Bayokela kabatu. Bakonzi oyo baza na parlement ba député to votaki na semaine oyo tozo banda ba relancer vraiment ba activité makasi pour la réforme ya justice. Okoki oyebisa bango nini soki ba rolanda biso na émission oyo ba bakisa na ba réforme ya justice wana. Ba peine ya sika to il faut la police à s'impliquer de plus en plus. On a ba kosela bango ta prison ya bango moko. Baseli bango ta place ba no yokotsa bango moko donc ba bimate ata plena ye nani oyo mama na ye pona pesa mbongo pona bimisa ye ba bimate donc ba créer peut-être terrain moko boye ba tongi uniquement prison pona ba kuluna. Mais maman Rusiana social ya population eza bien te même bandeko policier bandeko magistrat bazo futa ma bien te. Ezo sala que et favoriser facilement corruption ceux qui baye ko futa bango. Est-ce qu'on a réforme wana te baroki ko beta c'était na social ya population? Oui. Ouais, ben faut pas bête c'était le camp social. Social les a bien atteint mon kiti. Mutazo la lipa 200 francs na mutu. Pour na bolia na famille sous au monde na lipa 200 francs ba kaboli 5 bana. Moi na mkezo te mona zo la ndo kabele au kabele 100 francs. Moi na wana zo singa mkolo 100 francs. Yo ka so zo kuté na za lichette ortikote. Pour ça peut-être il y a 500 francs bien 1000 francs bien 5000 et pas na yo. Pour na lo ba lukelo mo local donc faut pas bon. Maman Luciana, toloba elo comment ko pona tozo pesa pe tolina bat bazo landa biso. Est-ce que ceux qui nazo futa ma bien te ils a permis que na ko ya na corruption? Oui. Il faut qu'il y ait une corruption. Peut-être, dès que tu le dis au foot, tu as bien été au foot, tu as un salaire à $100. Aux anabana, peut-être à 5. Na bana 5 wana faut que tu chambre et salon. Na ba chambre salon mikolo ya moins cher les à $70. OK. Surtout tu foot à $70, $30 wana otika no pour ça nango nini pendant moi mbimbo OK bana ba donc ceux qui corruption hier aucun ndima na yo pour s'en sortir. Oui, il faut ndima pour s'en sortir papa. $30 au ça nango nini, $30 même sur 3 jours pour na folia ya bana. To bo été fâché télé sur classe fait le boss ko bana secondaire et bo bana humanité. To ça la nini. Donc il faut qu'on ndima na corruption. Papa Gelor, balobi la justice élève une nation. Les lots tozo combattre la corruption na mboka na biso. Mais maman Rutiana awana mupandi alobi que tant que social les a malamonté, tokoki ko se laisser tomber na corruption. Est-ce que bon on mboka na biso koki ko avancer? Papa, isalanga pasi na mawa. Toza premier pays en Afrique où to defaka lipa. Qui est maman ina tongo mama lipa atire no lipa ki na poko aya au to fiske lipa kaka. Lipa o na ba pays musu ba boa kaka. Papa, na Congo Brazzaville, mboko wa fasu to sekaka.
soda jeune nyonso ekazokula ekotanga classe otuni okozala nani ayesema nga nozala militaire papa ye mpo nozala militaire ayebi ke kuna salaire bien akozala l'aise akozwa temps ya kobala na mokuse mpo toza na bachapitre Oui, bele soki ako- bazofuta yo malamu te est-ce que ezopermettre yo ose laisser na corruption malgré que mentalité na yo moralité na yo ezodérange yo vraiment l'air ozoso laisser papa c'est possible nazwa mbongo mpo ani natali bana na mwasi no na famille nakendaka mosala nazwaka eloko te bafutanga mbongo eza insuffisant soki motu moko aye na kanyaka moko ya bia atyelinga esengai papa mwana oyo aza na ye innocent asali likambo ete motu aza innocent azwa na mbongo oyo na otala population te na otala nani te na otala kaka famille na nga nabiki te nazwanga mbongo famille bavivre c'est possible. bon ok bon tozokotisa un peu politique na sujet na biso kaka oyo tozali na problème ya corruption na mboka na biso tomoni mwana mboka ndeko Vital Kamerhe bakangi ye bakondamné 20 ans de prison pour détournement de deniers publics na corruption oyo ndeko Jamal asalaki ye mpona basala rapidité na processus ya passation ya marché public sans correspecter banorme ya marché public na mboka na biso Congo. Lelo bakangi Vital Kamerhe, est-ce que eza exemple pour l'avancement ya justice na biso to eza kaka acharnement sur ye ndenge bandeko na ye ya parti bazoloba? Bon, d'autre part, tokoloba exemple eloko ebomaka mboka na biso eza nini babandaka likambo bien basisaka te suivi ezalaka te. Ok. Lelo bakangi ndeko Kamerhe omona lobi kuna ministre Songolo to PDG Songolo ayibi mbongo okeleki noka na passé simple ndenge babandi boyi soki bakontinue ntina suka ezala bien tobetela o maboko mais soki basuki na nzela ezala pasi po mboka na biso jamais basisa likambo. D'accord, merci beaucoup Maman Rutiana bakangi ndeko Kamerhe procès au bat babanda kotala tongo tibutu mikolo nyonso elie batu ba journée belé et comme kolobama partout et tondi na ba réseaux sociaux koti Facebook yango na yango pona biso ba population oyo toza na c'est vraiment toza na gestion ya mboka te to bénéficier na nini na procès wana na ndenge bakangi ndeko Vital Kamerhe na Jamal na ndeko Muhima pona bon baza l'état ndenge pesi verdict bayibaki mbongo wa l'état biso to bénéficier na mona nini nakoloba to bénéficier vraiment eloko te mais namoni l'état est avancé na makambo misusu na makambo ebele je peux dire babandi na Vital Kamerhe elobi ndeko Gelor eza te ke basukisa na nzela Vital Kamerhe ayibaki nde balobi wana ayibaki baprefe elakisi ke ayibi bakangi ye donc aza moyibi ya liboso te baza moyibi asuka te donc eza na ebele baza wana oyo baza na bazotravaille toyebi te soki baye kosani po eza na ebele mpe baza na bakoyiba kaka donc soki ezaki bayibi eza teke bakanga bango te baloba soki ndenge nini fo bakanga bango mpe nde bakangi moninga po eza l'exemple moko à suivre. ngana moni ndenge bato bazoloba na population parce que na numéro ekolanda tokosala vraiment micro baladeur bomona bavi ya bato na nzela ndenge ezali kopesama balobi ndeko Faci azobanga kotouche mingi na bato oyo batravaillaki na Kabila azotouche kaka bato na ye moko ya cash ya UDPS et tout ça oyo baza fragile mwa moke lamuka azolinga kosimba bato ya FCCT. Est-ce que vraiment ozopartage avi wana? Bon omoni congolais alobaka kaka azalaka na bepreuve te ndeko nini oyo atravaille na Kabila oyo aza na gouvernement Faci oyo ayibi mbongo ok aza te to ministre moko oyo aza na Faci mais balobi awa na Congo central ndenge tolandaki epai ya ndeko mosusu ya media batindaki mbongo na projet ya 100 jours batindaki ba millions ebele plus de 18 millions de dollars na Congo central po babongisa mai na courant mais balobi gouverneur wana aliango nyonso gouverneur oyo balongoli ye déjà na assemblée na ye mais ti lelo azo continuer kosala toyebi te soki ezaki yanke to justice azoboya nde kolandela makambo wana te omoni likambo ya gouverneur wana oyo ale mbongo na bakongo procès déjà ebandaki aza na procès nde aza na aosamba po mosu eza mboka na biso ka ndenge nalobayaki suivi ezalaka te soki bapesa eloko po balanda batala eloko wana bapesaki esali nini eza kosala to ndeni te bango so bazwika bapesa papa Jérémie kende kotunga soki eloko bezwa mbongo bango balali na bango komo ezelaka si moko eloko wana esalama papa Jérémie pesa biso soki ole mbongo boyeba yeba eza te. Ok, Maman Rutiana nayebi te soki ozopartage avis oyo est-ce que mbongo ya l'état mbongo oyo eza ya biso nyonso
toyoka kaka bamillion bajekamine ezokotisa bambongo rvi akotisaka mbongo ana gopass plus de 200 millions de dollars na année ekotaka kaka pour voyager na bagopass bambongo ebele ya mboka ezokota mais bazozwa mbongo wana bazopesa ngo na bandeko baza na gestion de la chose publique mpo basalela mosala ya l'état. Est-ce que pour na kosala mosala ya l'état il faut kaka balanda ona nsima na fimbu to na bonne moralité okoki osala ngo mpe mpo na bolingo ya mboka? Parce que pour na compléter yo ndeko Gelor alobi suivi eza te bapesi mutu musala mais bazolandela te soki asali yango to asali yango te. Est-ce que soki suivi eza te ezopermettre yo vraiment oyiba mbongo oyo eza ya biso nyonso? Yango na bi mabe ya congolais eza mpona aluka mingi intérêt na ye mutu mosusu okozala ozosala baolandela suivi te mosali mosala normalement que soki ndenge nini te congolais alingi owela intérêt tomona na makambo ya bakonzi ebele baza bon ti baolia bambongo wana eza mpona bafamille na bango donc soki ezalaki ke bazobundela mboka maintenant la situation parce que comme mboka ezali soki ba 200 millions ekoti soki bakotisi 200 millions na batravaux eke balandela yango na ndenge ya biasa koyiba parti ndambo mpe ya Congo ekobonga sanke basala so nde congolais donc moto nyonso baopesa bacharge balobaki yango so na koti na pesa na bokosala te mpo boza miyibi bozowela baintérêt na bino or que peuple ezosouffrir tozosouffrir papa. Ok, namoni vraiment Maman Ritiana azali révolté makasi, mais toza na question mususu na bandi eza sujet na biso asuka. Ebite oza na loko bakisa. Omoni likama building passe au Tolobana. Toza na les premiers pays na monde où toteka. Ok. Na bamboka nyonso daka ekosomi billet. Mais ezalaki fondé na ebandeli pona compléter balobaki mbongo ya GoPass ezalaki pona ko permettre réflexion ya ba aéroport. Papa na kati yo maloba te ndeko na ngai. Po yo bongiselo kuna ndako na yo il faut mpayande aya apesa a contribuer na ndako na yo. Te GoPass ezofuta mape na vol national. GoPass eza na ba pays étranger. Ngana apesa mwe exemple msikate na Benin mboka o ezani loko te. Air na somi billet na Air France. So Air France a billet $600. Na kata $600 wana GoPass na ngeta nkati. Siko o ngali su client na koyena pesa $50 pour na ko malibanda. Wana kutu toloba eza GoPass te vraiment mais eza intérêt ya gouvernement ya mboka wana. Puisque GoPass awa à part intérêt ya gouvernement o azo na ba billet zotekama. À part ba redevance ebele oyo RVA azozwa abakisi GoPass. Ozo voyager na international, il faut foutre à $50. En plus donc n'importe wana, hein, pour te rappeler bandeko bazali bana mboka bazolanda biso, pona okota vraiment n'importe wana ya okende, batuna rabiloko oyo eza passeport, billet na GoPass. Nyonso etikali bango etali bango te. Yo la kisaka passeport, billet na GoPass. Soki moko nango ezangi na misatu oko leka te. Eza la vol na vol national na banza GoPass eza na $35. $35. Eza mbongo oyo l'état zokotisa chaque année. Ezo pesa plus de 200 et quelques millions ndenge ba média mususu ba renseigner biso par année. Sikondeko mbongo wane kindaka wapi kanyaka wana. Mais ba les ezokota na trésor public. Yamonde ezosala ba misala ezofinancer pe ba misala wapi? Ba misala wapi soki na wapo njili wana eloko ni ya malongeza wana. Na libanda na ngona so hotel na libanda na ngona. Ba kontina biso baza mité ya mabe. Na moni pe toza incapable ya kofinancer gratuité enseignement au chef de l'état tie mais mbongo ya kofinancer ngo ezate banque mondiale ndazo pesa biso mbongo yenda komo futa ba na biso na bindeko mopandisa ngo na kina na bandu na tanga kombo mutongo na TVT mukonzi moko na bandu ndo ayibisanga bi gelonga nseli omoli politique to sana na Congo eza pona biso na ba famille na biso sana ngo pona binoti. Ok, namoni to clore chapitre wana chapitre na biso ya suka eza problème ya tribalisme. Eza na pasi na mutema nde to constater après procès à Kamere bandeko oyo baza baluba si on peut le dire ainsi na pour la compréhension batunyoso baluba na bandeko balobaka Swahili donc ba swahilophone. To mesana kobenga bango nyonso ba Swahili to banza eza batu ya este ya mboka na biso batu ya ex province orientale batu ya Katanga Maniema mupanzi wana nyonso to benga bango ba Swahili bakomi kosala mwa baguerre moko ya mikie to komi na ba querelle intestine na kati ya mboka na biso même na ba réseaux sociaux et là soki muluba lobby au moins na ba commentaire ya batu oyo vraiment eza poignant eza batu ya Swahili. Soki Moswahili à côté li Kamere, baluba nde bazoloba mingi ayibaki et puis ils veulent pas attendre beaucoup par rapport à ça, ils veulent justement conclure en bongo.
Et ça likambo nini vraiment na mboka na biso. Ndeko na biso lo moko congolais omoni président le seul président où a dit alonga ko diriger mboka ko eza papa Mobutu. Le ngonya bima papa ko toza malgré tout zakina mabe na yo. Mais baloba bangala bazalaki vraiment na papa na biso Mobutu zaki akozwa yo nde singa na za muteke mutabandundu azwa tininga na Lubumbashi na Katanga to tininga na Bakongo akozwa mukongo na Bakongo atinziye akembujimai aloba papa bo moko mama bo moko ekolo moko. OK toza biso na biso ba congolais nde kunangai eloko na loba ko bande ko ba voyaka ba yebi arabe asala kan de koni arabe mabeti ayebi ki azande ko na yi lelo soki nde kunanga Jérémie ayibi loko sa nde kunanga fokala zwa ka part ya nde kunanga Jérémie ke te nde kunanga yi wana yibi te bwebwe te bon okoko yebisa biso ekolo na mpona bato bazolanda peut-être ape yo za muluba te nga za muluba te nga na za africain nga za pe congolais te na za africain te ekolo na yo vraiment ndenge otyaka na carte naza mwana muteke babenganga mingi gelo ngansele mwana muteke sanzoloko. Voilà namoni na banza bato ba comprendre oza muteke oza na parti pris te mama Rutiana problème ya tribalisme na Congo oyo eloko nini ezosenga tosala mpona to mettre fin na problème ya tribalisme. nayebi te so tokosala nini makambo ya tribalisme oyo ebanda mwa kala mais namoni mikolo nde etombwami pourquoi tribalisme ekoki osila te ezofutana okoyebisa bandeko bazolanda biso ekolo na yo nga na mukongo ya Congo central mais naza tribaliste te nga mpona nga ekolo nyonso aza ndeko na ngai bakongo na baluba pe esimbaka te nga na problème muluba te parce que nga modele nalinga mobala moluba nakoki jamais kozala na problème baluba nga mpona ngai biso nyonso toza bakongolais maluka ya tatu place ozolanda biso naza biso donc biso nyonso toza bakongolais fo tolinga na biso mboka oyo ezanga bolingo ezaka biso bakongolais yango tozosouffrir na makambo ebele parce que bolingo eza te toza na tribalisme pourquoi yango ezoboma biso tokokenda mboka mopaya boye tellement ke mukongo na mosusu soki muluba na moswahili bayinana toke kuna biso kokoyokana te tobomani okende likambo ezanga ntina soki eza bakangi kamere soki baswahili basiliki bosilika mpo nini soki ayiba mbonga eza mpona biso nyonso yo ozosouffrir biso mpe tozosouffrir et pourquoi bino baluba mpe bokosepela bakanga moninga so ezaki aza innocent soki aza innocent solo bakanga ndeko na moluba eki aza moyibi okolinga balobela ebongo biso so toza na raison ya kosilika mais toza na raison te ya kojuge baninga donc biso na biso toza bakongolais bolingo il faut ezala. Merci beaucoup namoni tozokende malembe na kochute na question oyo ya tribalisme na kati ya mboka na biso mais problème mosusu ezali awa na Kinshasa soki ndeko auti na intérieur ya pays aye azoloba lingala te parce que na Kinshasa awa monoko elobama mingi eza lingala bobandi directement ko taxer de villageois movila Mouta, Yangwe, bakombo belé eza na kati ya Kinshasa mais ese loko pe efrustraka bandeko ba utaka na intérieur na ebité soki yo déjà osala moto benga déjà mutu movila to nini mais ndeko gelo okoki ko expliquer biso vraiment est-ce que yo oswaka ndenge nini façon ba congolais ba kino ba traitaka bandeko na bango ba congolais intérieur papa na ebisa eza pasi pe mama na bandeko na biso nga moko pe komelanga kina benga baninga ba villageois. Papa so ke na Cameroun au mona ministre chaque vendredi akenda mboka ko sa bilanga. Au mona mutu songolo pakala kenda mboka. Kon kinois aza trop orgueil. OK. Toka saka to yebi mais to yebi. Yo botamina kin. Oui, biso ba kinois. Toka saka to yebi mais to yebi ti. Benga batu bayangwe. Bayangwe. Papa so tali ba konza mboka oyo ni majorité ba uta mboka. Voilà. Biso na kini a tellement so na beti moi teni na leki na couloir na moni ngai ta OK classe so tali 600% ya ba kinois 40% de ba kenda classe majorité ezaki omona bana mboka nde bakenda classe po ayebi katiki ba parents na eto atangi na mboka ayo continuer université au da classe au sérieux biso kinois distraction mais nini esengeli to sala pour mentalité wana elongwa vraiment na mitu ya bato ke muninga soka uti intérieur ya mboka ko taxer ba mboka ti et tout ça ezo frustré en plus ça va se sentir à l'aise na mboko ezaye il faut nous changer mentalité omoni mutu wa bimi libanda papa na biso na bandeliki ngapi na zo lobelo ko wana
un à quel libanda et ça la différence na ville na village pour bango pe kuna baliaka ba milaka mai ba yoka ba information malgré tout balobi bato baza na intérieur baza vraiment na tente aza branché te bisuni ba congolais est-ce que papa na dit le loso zimo otolisi masanga na mesa na ba chéri au sala miance wana lobi ko za branché ko za branché te ko za branché o biso lo ba biso ba congolais ba yuma ba kinois to ka saka soyi otamol ba chéri kitoko lati bozo le kana bar yo na yo bi ko za branché te to za branché te. Merci beaucoup Ndeko Gelo. Tokende pa ya mama Ritiana balobi bandeko kino balingi mingi ko frustrer baninga bazana orgueil mingi ceux qui donc kini ya bana ya kini wa utimboka ana droit yo sala le côté mais so totali na sommet ya mboka ndenge Ndeko Gelo auti koloba batu mingi bazo diriger biso baza batu oyo babotami na mboka bakoli na mboka iza bandeko mususu kutu batangi na mboka tokopesa exemple ya Ndeko Julien Paluku wazaki gouverneur na Nord Kivu lelo azali ministre ya industrie ndeko wana tangi banda maternelle ti université na kati ya mboka donc ndenge tobenga ngo na kinois atangi na est kuna mais na niveau oyo akomi na haut niveau ya mboka azali pe kolakisa ba performance na ye est-ce que bakinois bamikotisité na distraction moko parce que bazo welela kine mais bazo sala eloko te bato bazo out intérieur bazo ya bango nde bazo diriger ba comportement na faut ba kino ba changer nga même na sepela na muto auti mboka zolo ba munaka mboka pona nga pe na yekula naza kutu même na sukiso no yoka baninga na fana baninga babetali bazo solola na langue na bango eke nga na yebite parce que muto ezala ki amsoko ko yekol sangala ngo akufa na yi daba o na tika na bango muto yekol sangala ngazate il faut pas ko traiter baninga na ndenge moko c'est muto msuko ba ki auti mboka za yangwe le bleu kuna zui poste munene kando zolo ba ki ba Julien Paluku ye wana kuna kuma eza bele tanga yaka kine za ba msusu ba finga kae ba benga ka yango skolo le mto ko nzamboka faut ko linga muninga a se sentir que aza e panaye dans toute sa province tena nini oyo na capitale que eza demboka différent non il faut tout ça que biso je toza na kati ya Congo do muninga awute pa ya ye oza na kati ya Congo lingi yeso za puso yekola oyekoli eza ke oyina muninga ozo wela kolata ke kenda pa ite bilamba sike bimaka olata noka question mususu na ebite so na kati yo o kati ngai oui so oza na posa muninga eza ke muninga lata lokwa yo la kisa ye ko do yo ngade tinga so muta utimboka bonga ye so ina sa lokwaza lokwa na ko la kise ko lata ya la kisinga nini oyo lang na biso wana ko ba langue wana sova so ke na mboka mo boye bengo te okoki peut-être okufa ka pona oyeba langue te il faut ko sunga muninga to lakisa bolingo. Voilà. Question mususu ezali que bakinois tozomona bango bazotika na distraction makasi ata na ba université la plupart ya bato bazaka ba CP ngana leki na université na mona kaka eza mutu auta na intérieur atanga na petit séminaire moko auta na Lubumbashi auta na Bandundu na Kasai bango nde bazaka ba CP ya même na ba coordination ba étudiants tomati totali ba député ba ministre eza kaka bato bauti na intérieur elo ni nezo sala que bakinois batika la sima eloko esaki bakino batika sako balingi komimona mingi tu vois omoni babilo mosusu ozomimona ke oza grand ozokoka korespecte moninga te soit disant mpo auti mboka yango omoni lelo soki omoni na politique omoni mutamboka non baosoka bandeko na bon mais so bazoso bandeko parce que bandeko moko batanga bandeko yo oza kino toboyi te ke otanga na motangi ndenge moko mpe na bango te donc apa bakozala mpe na mwa raison na bango mpona bato bautaka na intérieur baza mayele makasi koleka bakino non bakoki ozala pama mayele makasi koleka bakino te bakino baza na négligence makasi lobi Ndeko Gelo so eza na bakino mingi batanga eza kokozala peut-être ba 40% 60% wana bazovivre to na distraction eza mabe donc kino totelema totanga biso nyonso tolakisa bayele nini tosanga na kati so mpo tosala mpe lobi lokwa baninga bafille mingi ya kini mwana mboka pasala kindu meza mapasi akoki ne kosala kindu bato to boyete mais bafille mingi ya kini balobi na paka juma soki tokei comme ofungoli brèche wana bato basalaka kindumba na paka juma eza bato bauti na intérieur babandeko na biso ya Kisangani na Équateur
so bakosala yango mais eza sur 100% mboka na bango te mingi bato baosala kindumba mingi na kongo eza mingi ka bakinois toli kotanga te donc so tozotanga tozomona be tozomona ka mibali nde pourtant que vie esalami ka mpona mobali te mwasi bato aluka vi no sala ke ozala lobi responsable ozala respecté na société donc eza te kaka tofingaka baningo be tomona bango na se peut-être so tomona bango na se bango baleki biso. Merci beaucoup. Tosuka na yo, okopesa vie na yo, en même temps okopesa na conseil ndenge maman Richana Sali avant de conclure émission. Problème il y a tribalisme na kati ya Kinshasa, balobi bandeko kinois, balingi vraiment komi pesa vraiment te. Bato bazo uta na intérieur, bango nde bazo diriger, bango nde bazo soigner so ba DG, ba ministre depuis na université, ba CP kezaka ka bango. Conseil nini okoki kopesa ba kinois pour na ba se relancer pe après makambo oyo koloba. OK, ndeko mpanisa ngo. Likambo na oloba oyo, même Albert ayebi yango. Tovani na Algerville, l'Algérie. Au monde na université, majorité ya batu baza ba villageois aye kutanga. Biso moko bana kini, otokumisaka bana capitale. Bana capitale. Soka ka fin ni moi papa na ba sali moi système des arts. Nga wana ambiance. Na ka classe T. OK. Na suka filmer au monde na villageois na otobela wana a vide classe. Tozongana ozongana nzela moko omona ya zwi musala yo zwiti. Pour ani devant épreuve au réaliser ya ngoti. Donc iloko wana vraiment bande konga ba kinois to tik de loko wana. To mona ngo omona kinois même na poto bana mona en grosso modo ce que copier sa conseil na ba kinois bana poto ba yebi. Congolais préféraka azana 1000 francs na ye. Akie asombi chemise avec ça c'est à 1000 francs. Atire mabo pa. Villageois ça dans 1000 francs na ye. Awata la kati na ba lamba na sa propre mais na sala faire. Lobby omona ka biso bato lobata ba yamba moto ba vexas e komi alongwa na so sengelo ka peso da longwa na kinois. Yukuna kama ndo zambongo ngoa. Donc comme kinois azakana ambition te. Et sengeli pas ça la nini pour ba changer. Question pour ba changer normalement il faut to kota ambition. Que ngani na zaboye na longola kolata na longola ambiance na longola nini boy. Na sala eloko o projet songolo pour lobby na ngala za mbutu. D'accord. Merci beaucoup Ndeko Gelor na ndenge o aider biso tout ça l'analyse lelo. Merci Ndeko Mopanzisa mwana mboka Jérémy. Merci maman Richana. Merci papa Jérémy. OK. Merci Nabino pe bandeko bolandi biso na numéro na biso alelo torokuta na lisusu na numéro mususu pona ko analyser actualité nyonso zo le kanamboka parce que tant tozali kolanda actualité peut-être ezana makambo mususu to comprendre na mususu to comprendre kate ko discuter na bandeko ya média et ko permettre biso to comprendre réellement makambo o ezoleka. Par exemple awa ndeko Kamere ba condamné 20 ans de prison et de travaux forcés eza eloko moko ezo compliqué batebele na Congo bazo ebate la kisinini. Misusu ba ebika bakangiye mais bazo bate travaux forcés et la kisini na ba numéro ekolanda toko analyser toko commenter lisusu ba actualité belé mais to senga na bino vraiment to ça l'appel na ba congolais nyonso to tika tribalisme ezali eloko moko malamu te soki ba condamner Ndeko Kamere ezate eloko ifuko magueur entre bandeko baza ba Swahili na bandeko baza ba Luba et bongo misusu ba rosala nini bandeko baza bangala to ba Congo to bata bandundu bango na kati wana ba se retrouver te. Donc eza eloko moko malamu te biso nyonso toza ba congolais soki nzamba sala que plus de 400 ethnies plus de 400 tribus to sangana to sa la République démocratique du Congo c'est parce que on avait un point commun on avait cette terre. Donc totika makambo ya tribalisme botika la malamu epa na bino tokutani